mon cher, pour jour en haut, il y a habité son embou ça là. Moi je pensais que s'il vous plaît, ça m'a cassé. Barcelone TV, vas-y. Papa, papa, maman, étudiant n'a pas professeur. Bienvenue à Naomi Barcelone TV. Merci de m'abonner à ce surtout pour vous alawana pour na kolanda biso sur la chaîne Nabino Bolova pour mingi Naomi Barcelone TV et merci beaucoup na ba partenaire surtout vous sur biso côté toujours sur biso et na bossa na te na fondation Maya Isengo la joie ba fondation ça la batu bazala et bon séjour na kata Kinshasa et Dorcas Singemi depuis les États-Unis Bambote ya mwana merci na ba partenaire ni bozo tika bisoté et Jivesto le père de jumeaux wana baza babonné na biso vraiment ou babonné fidèle de to benga batika bisoté et quant à moi na boss na pété ko pesa merci na mon boss R Kambuchanga Champions League papa Silim et pour na Naomi Barcelone TV et dans un moté na plateau et oyebi Naomi Barcelone TV est la chaîne mou ya divertissement et puis ils ont une rubrique Nyorsto. Lelo, na ye na rubrique Nyorsto, il y a Elubuke, mais tu y na rubrique Yamawa. Tu vois, comme moi, quand on a biso artiste et comédien, Bolingare be mingi ya sala ramusa na ye bien et on te fait la maman na ye, raison pour laquelle tu quittes ici équipe Naomi Barcelone TV pour na oya ko solana nande on a biso to yeba. Et l'eau nini et comme là qui maman ou maman atika biso et vous comprenez moi titi do na ngoza vraiment titi da matanga merci beaucoup Kumalo na prise de vie ceux qui vous a déjà même moral nanga fongolanga on appelle ça déjà bonjour na invité na sans bonjour les condoléances malgré douleur et amen dans le moment moi volume muke et tu yo tala yo tu kaki mela Maman Koufi, c'est aussi sa tournage, mais qui moi tout bien moi qui sauté pour déjà tout ça qui message que Maman Koufi, il y a mon ito kiti, ma fan tellement va déranger avec moi trop. Lucas Sam toye ba juste maman ça la minengi ba programme et tout. Mais to ben notre kita toya tout ta na yo ko so la na yo yo mo expliquer na bandeko. Et là, on est comme là qui maman sinon à part matanga kimia. En fait, na kolo ba kimia te parce que na perdre vraiment être cher. Na no yo kaka na basangone za rabatu susu na kufeli mama et lelo siko ekomeli nga moko. Ça eloko moko bo inexplicable. C'est-à-dire que les gens ébélés, incapables de obima na munoko. C'est-à-dire que nous avons vraiment ceux qui m'ezali. Je ne sais pas ceux qui m'ozala na vie na ngali susu. À chaque fois na banyo ka kombo ya maman, nous pensons que oyanga maman zate. La personne na banyo benga maman, na obenga sur maman te tu vois, qui m'ozala na susu. Et qui les a sauté, bande qu'on a besoin de comprendre déjà douleur au samazanango et sam toujours on a moins bandeli maman abela qui bien loué brisquet bien de en fait tu vois vraiment les qui brisquet maman nga azwa qui temps épelé la maladie temps épelé la maladie par rapport à mitema mabe ya bato mokili mama abanya no na mbasu oula mama abanya na mbasu ba bokela mama mbasu ba traiter mbasu ba zongese so mbasu quoi ça makata ba 4 fois donc 4 fois mutu na mbasu innocente maman mo malamu azaka na problème na batute je crois que ceux qui olingi o
ba témoignage ya mama nanga koko tuna ta na avenue to na quartier ba koyebisa yo étonnant to bando mona bambasu na makolo na ye nzamba asalaki grâce atraité mama mbasu mbasu esilaki osila vraiment te parce que c'est calmement qui moke bayo changer forme ya mbasu balongoli yango ya bapota batiango sikoyo ya makolo ezovimba ekomi ya makolo ezovimba tobandi okenda mama na batraitement yo okoma bakine donc olongwa mbasu elle ekomi lisu bakine nzambe asalaki grâce à un certain moment maman a commencé à ça le poison abonga je ne sais pas eloni ya kosalama ayozwa rechit bozalaki na hôpital non bambasu na ye nyonso mamu na ye nyonso akota ye na hôpital ayineka na ndako banatraite ye na ndako mokomo akozwa traitement ya mbasu na ye azali likolo ya moto akoyi na moto libende ya moto ekoti ye na likolo lalu namona bapota na vie pota wana oyo namonaka ya mare to bati pota wana esala ata ba 7 mois ekauka c'est-à-dire que pota wana ya masu me bozokisi eso pota vraiment ya monene nzambe asalaki grâce après 7 mois pota wana ekaukaki nde bachange forme ya bambasu batie mbasu ya makolo ezovimba ya mbasu ya makolo ezovimba eyosalaki babandi bakine aka bandi bakine na ye yaya na ye ya mobali akufi ete mobali ya yaya na ye enani pardon matanga ya yaya na mobali na bandal santé ya mare ebandi obeba c'est-à-dire mare ya moto ya monene me abandi okonda papa mare bato bayebi abaye moto ya monene bato bayaki na matanga ya yaya na ye bamona ye baremarkaki mare ma nzoto ezokonda makolo yango azokokotambola te bon peut-être biso okanisa ba stress na basusi ya yaya na ye après kaka matanga santé ya mare ekomeli te komo tovandi bayebisi biso ke non makolo ya mare evimbi makasi makolo ya mare evimbi bamemi na hôpital toki ke mare ake hôpital neti kozala ba 10 heures ba 15 heures tokota mare na hôpital de tokuti bakasa mare dialyse normalement biso toyebi badialyse wana ezalaka ya mingi ya bato ya barein bien badiabete nde babani mais mare nde tovandi na ye nde aza ma mare na biso na tikala oyoka mama barein mare basali ye dialyse basisi osali ye dialyse basali ye 3 séances mare azongi makolo mpe ekiti mare abandi olia te mare akomosenga na bolambelanga fufu bani tellement baya na bandal abi que na fin du mois na ozonga mpa na nga mpona mo déjà santé ekomi ça va so tai ma mare omonaki ye place awutaki aomi vraiment ozonga fin du mois oyo alobaki elingi okoka etikali ba quelques jours pour fin du mois ekoka mama zwi Rechid mon frère abandi olia nini loboko abandi olia lire esa asute ayebisi bato tozali na bango loboko esala te baye wana na sa Rechid wana bali mama bata mare bemare aomi pale azongisi mama déchassé ya makila na butu to bana pokwa non ezali bapokwa bazongisi déchassé ya makila bakende na hôpital ya Kitambo bakoma hôpital ya Kitambo na pokwa makila esili esu bakisi chassé bazongisi déchassé ya makila na pokwa nango makila esili babakisi chassé moko na ntongo nango makila esili to ba mère makila esila ye le roi on y so batie esili et je ne sais pas ceux qui ba effet à ba dialyse wana basalaki je ne sais pas
ya makili esili bongo azala na kitambo bakoki te basali transfert na pistis na limete na hôpital moko ya limete awa okomi na pistis coma mer akoti coma aopema na oxygène aolia na sonde bato ya pistis babunani babi te nde baomonela il faut azonga esu na dialyse toke na dialyse oyo akan kokolo akan lufungula place asalaki dialyse ya liboso tellement bayebisaki 4 séances il a salé 3 séances parce que il y a lingaki yango te akomprenait peut-être po ani basali dialyse asilikaki asalika 3 séances abimaki na ye na force etikala ya séance moko aka yo ozonga batindi biso so tozonga deuxième dialyse bato akan lufungula baboyi biso baboyi biso de monter un peu que moutaye na sous comment na ambulance aye mais ba docteur ba boyo ya mai wana ba bengi nga na ye na tala sko mère na biso alali na ambulance inconsciente docteur mo zawana a boyo traité zwa siko tout ça nini oh non ROP dialyse ici mate boki na HJ donc moutaye na comment azana ngwana tozwa ambulance na nzela na HJ embouteillage nga mona otala siko na nsima ambulance na bite mère oyo tokóma na ye et Dieu merci tokomaki quand même tokomi na HJ bakoti esu na HJ baosenga biso caution ya $2000 mutu na ambulance ala na koma aopema na oxygène po boyamba ye nanu baosenga biso caution ya $2000 tomeko discuter wana te oyo ya mboka te c'est-à-dire omoni ya na bato mosusu baokufa eza te baokufa mpo mikolo na bango akufa ekoki baokufa vraiment ke mpo eza kimotema mabe ya bato c'est bon tokopesa 1500 toluki pa 1500 monani on va essayer de non mère alala basali dialyse lobi po bato fo basala dialyse bazate nuit moko $400 nuit moko pour mutala nuit moko $400 siko nga tuni bango na bi siko nde basali dialyse en plus na ozala wana po yoka bien abima na soins intensifs pour alunga na chambre ba PC chambre habite wana dépend na bango te dépend na nzambe so mère asali 10 nuit tu vois bato sans compter $2000 tellement que vie à mutu vie ezalaki précieuse tobaki ke basala no nyonso baosala wana telefone esone bato akan lufungula babengi biso ote nani médecin directeur na bango so abengi abiki bazonga tozonga na mère bon totali balance ya banuit ya $400 totali balance ya banitobi bon tozonga kaka tozongi na kan lufungula basali mère dialyse te na ntongo la première fois na vie na nga nde namona moto alali na komo na ntongo mpe ekoki baye basali mère première dialyse première séance basali mère koma kaka so otali nzoto ya mare te so ya na bato basufraka mare asufraki mponga azalaki na mare na bamoment oyo asuka osentir ke bandeko na nga mosusu baokotala mare te taka mare na bino mare alaka shosho alali sikoyo inconsciente so ozobenga ye mare aofungola mi yo benge awa afungoli miso yoka otala oboye choc wana bato mosusu bandokoka te na ye abalalisi mare bapesi dialyse atoka liboso mare makanisi ekomosala lokola ezozonga mare ezosima vraimen te bazosala deuxième séance ya dialyse bato wana tellement ke bandolesi na basonde nayebisi bango ke non avant basali séance mosusu fo baliesa ye mpo moto akokotaka basala dialyse te na nzala bazali na basenga sikoyo tosomba chasse mobo ya elomo bavidaka babaoso na estoma bani babimisa babilomo ya mai ya vere ebimi wana
biso toze la mère akota dialyse bango so bayo la biso ta ba bo ebimi na estomac ya mère bonga kuna bisi ba na bibo so biso pe arrivé là biso ke muto abela aoliati pour mère asele va mikole belé aoliati taka muto na koma apapa kota koma wana petit mezalete et arrivé là biso pe so zo belo aoliati amo bo sanzi ba ma ya verre c'est ça et cause ba ma ya verre wana te oh c'est bon tout ça ni to vider ba ma union so verre wana oh papa tovanda chef maman yana verre pour ba vider yango ezwa biso le roi ba no vidango na ba 12 heures si lobby lisusu na ba 12 heures pour maya verre wana sikoyo esa to baka le roi journée mobima parce que journée mobima na mutu aseni ni allié souti malgré ko liango ezaka ya basone so journée mobima na mutu akoti sous dialyse mais pourtant tu vas nous espérer à moi qui na dialyse parce que ezaki pe d'autre part le roi réanimation so ba sali yango peut-être epé ça ta moi force pas bimana comment parce que le docteur ba yo loba nini sala maké bazo sala dialyse mais pe manaye et de prendre canne oxygène alors faut pas comprendre pourquoi à de prendre canne oxygène ba tindi biso ko to ko ça examen ya scanner ya thorax ya tolo oh et puis na HG le besoin sur HG besoin sur HG examen scanner oh non 200 $300 je paye si $300 to louer soit ambulance ya HG ba fout ça par air $100 par air $100 to que to suis soumettre na quand le fungu là to tiens ambulance to ene HG ça l'examen on a moins d'une heure par une heure moins de tout ça 10 minutes tout le monde va bien mais au te examen et si c'est quoi résultat tu peux aux lobby na 15 heures na 15 heures bango ce va biso avant mère à dialyse il faut tuer la bango ba résultat au ya scanner pour bailler basiko OK malade yango utawa mais là mon avant na bi pour niter beaucoup plus avec traitement de dialyse le temps posé la parce que mère à côté sous dialyse le roi des jours et zonifié sous na coma ils ont sous mère na coma 15 heures et coquille to qui na HG pour faire biso ba résultat te boya lobby sous na 15 heures tout ça so lobby sous na 15 heures boya biso sous lobby na 15 heures wana sous mère pe ba ozela ka avant ko ta dialyse il faut un peu suspect. C'est la lobby sous na 15 heures on est mère déjà. Banyoko sabango, banyoko sabato bazaki na hôpital wana bani. So garde malade moko bazaki wana a remarqué que mère ba aussi maïté mère bani. Abina mekano okota na ta mère okota ba boyi ya kota. Na kidi bana docteur à celle le roi Bima, à y a fondé les portes, à mon niveau de mère, il n'est pas bombé les bancs. Moi, si je suis obligé à matin dans l'hôpital jour en haut. Dans ma mouille, ça a mis tu vas na car mon appelé ba no bon ça. A chepe mai na douche na laver via et ça non botini kana car po ba mekano car pe la ni ba no sango rodage. Tu vas nous tenir caca et l'ingatan. Tu commences à 15h, 14h. La côte de la douche, on a lavé. La matinée, on a rempli là-bas. On a eu transport, on a rempli là-bas. Il y a victoire. Première fois, on a vu la matinée, on a rempli la matinée, on a 15h, 15h30. On a commis victoire à 19h. Embouteillage pe na nzela ya grave ezate 15h 19h car il y a 10 minutes sans nzela na batu ba benga nga ba tuna ngokomi ya place bon nga na oh non non koma bo mais la bonne mais na embouteillage na matina kataka na komi na pe ba 19h na zupe car na komi na hôpital na mona kaka nire. Mais on garde malade à Bassani, déjà. En plus, les familles à mère. Alors que ça biso on a tout la mère on a quand le fond la tout zone c'est na pistis. Hôpital d'autorité. Souvent tout bon dialyse oh bon ça l'année.
oto bando ya na ye basali dialyse après bazongisi ye na piscine parce que awa na kan lufungula on est effectivement pe na kan lufungula wana baoboma bato c'est-à-dire bana négligence c'est-à-dire baeboyamba bamalade te tozongisi na piscine mama kufi na négligence makasi hôpital biso toza na bahôpital te na bahôpital te na bahôpital onye towana badocteur mosusu baa bato ya bascience okile tonye bango nde babomaka bamalade baza bacomplicité na bafamille ya bato baoyo ozwa mare na car tozonga ne pistis toando oyo ozwa traitement na kan lufungula parce que ozwa sikoyo bongo moto ana koma seke toando dépense balara ambulance chaque jour oyo abando oyo ozwa ye lwani mare déjà adayaki na ye baolinga babeta biso mwa prise baya nde bazwa corps ya mare bakende ngo na mort e nzambe palalaka te toyo comprendre ke mare akufaki mon cher pour jour yango nayebi te so na obosanaka na biso moi je pensais que eza mobali s'il vous plaît eza makasi je pensais que un jour tozwa mare tobibi na mare nzoto makasi étonnant tobima ndenge ebembe pardon je manque de moto beta maso mosusu bocomprendre bandeko ngako ça m'a affecté nanga donc toyebi te tosala ndenge nini mpo tokima tokabwana bato ya mokili koyoka histoire ça mabeti c'est choquant c'est très très choquant très choquant comment moto akosouffrir na maladi boye autant des années bato bosala bato mabe bosala bato mabe mpo bozwa nini la osali mutu mabe mpo na retour nango yo oganye nini so okati vi ya mutu so olongoli mutu ya mokili oyo mpo yo ozwa nini toi tu penses que yo otikalaka libanga be éternellement na mokili je ne crois pas je ne crois pas kokabola mutu na bango azalaki na cher mpo na bango c'est pas bien bofuta bino bato bosala bamakambo oyo bofuta na lilola te na se bofuta ngo esami nayebi ke oza mobali ezala makasi sikuna moma na nyonso to mama nda obela eske bokenda koluka basala nzambe te mpo soki na mosuni ezosimba te bokosala mpo secours na basala nzambe mpo koyoka lisolo obeti ndenge mama bandeli malada c'est diabolique ça so obi basala ya nzambe peut-être c'est bien maintenant oyebi soki nanga moko kutu natika mau babaka baninga mokili natika banyonso nazwa mavi nanga taka sikoyo na place oluka basala ya nzambe me nga mo nazwi vi nanga napesi nzambe e napesi promesse ke so mare nanga bika c'est très choquant très très choquant parce que mère atili bino combien mare atiki biso 8 kani na bota biso c'est-à-dire eza mpe première fois elwa boye ekoma ya famille to badepi tobotama ti tokola nzambe asalaka biso grâce ke moto akufa te ezalaka moto abeli abiki mare nde moto atiki biso moto ya liboso nabota biso 8 na père na mare nde bazalaki ka ye motaki surtout ya liboso
ya liboso mobile c'est-à-dire jeune sœur après yonde kozala makasi posimba père obanda so kolela defa bandeko basi non kolela eza par rapport ya omoni maman aza moto oyo ye nde moto apesa biso vie c'est-à-dire si je vis comme ça nanga partie ya vie na ye esalaka bien comprendre douleur et makasi soit fort et ça a bien dit que un jour comme la place au tobuza fa ta mère na tu comprends la caprice nyonso oyo salela ki ye pa mozo misela yo oyo qui s'appelle bana na okitaba parents na vous comprendre pas ces amakasi donc pas si vraiment ezali si bomoni mwa mbala mokolo monene bwazolela boye donc eza black te donc akufi aza n'importe qui te tozala wana mpona kosoutenir esikoyo programme no bosali te tosali déjà programme eza vendredi ou la semaine où on a veillé mortuaire. Samedi enterrement on a chemin de paradis. Corps à mère ils en a morgue à 51. Morgue à 51. Matanga ils a pas na biso. Ça dit na salon. Soza goza na en fait so otunika ka terrain ya muswalo. Atona nani arrêt salon na biso beso na rond point beso na libaya obika na oluka terrain muswalo so komika na terrain muswalo so komika na terrain muswalo obina oluka pa basam bena oluka place matanga eza et surtout mère biso botami na salon tokoli pe na salon so tonika pa mama mushia eza grande sœur nanga lene babengaki mama mushia na oluka matanga pa ya mama mushia ba olaxa référence eza terrain muswal mutu nyonso ayebi salon ayebi terrain muswal mpona bato bauta mosika ata so aza na rond point ata so aza na arrêt na biso ya salon obimso obe aza na arrêt ya libaya tuni kaka kino batikanga na terrain ya muswalu apartir ya terrain muswalu nyonso aza na nimero na nga abengi ngai obe moto atuni kaka na oluka opesa yango deja na bato tu boolanda biso likambo ezwaka motu ke mbila etelaka partout sam aza ndeko na bino olingaki mingi surtout nga na osenga na part ya sam bandeko na biso so botalaka biso bafani ya sam bato bolingaka sam bosepelaka na savoir ya sam bato nyonso bolingaka Naomi Barcelone TV botalaka ya ndeko na bino sam boyebi bien lelo biso na kini matanga ekoma mo motu ya bandeko donc oyo motema ebetisami donc tolobi te mpo tobetisa bato libaku donc so moni yo ebeti libaku en tout cas kokota nongo te évite yango mais so comprendre ke oza mutu oza na makila na mai oyebi pasi ya okufela ndenge ezalaka mpona minute oyo pasi osama oyoka mutu akomprendre nango aza mutu akisa kufela baparent ne akomprendre pasi osama oyoka et so omoni ke tuti yo sam rapidement apesa numéro no ya telefone na bato tout basepeli bacontacte sam opartage douleur oyo aza nango na ye obenga sam na numéro azopesa sikoyo pesa numéro 243 89 21 45 450 plus 243 21 45 450 donc numéro ya sam yango wana apesi donc ndeko nyonso tu nga na osenga na bandeko ya na biso interstate Jibalman ya Jibalman interstate na ora yotala sam yeyo
talaka ya Sam et ça l'a bien. Et ça l'a bien vraiment. Donc Kasingemi depuis les États-Unis, na yebi on ngo sala ngo solaka. Matang les obi ma samedi ya semaine. Soro sali biso ata ko ata jewana pour samazo ngo et ça la bien bien avant samedi au ça l'a bien. Et ça l'a bien vraiment. Maître Blaise B quoi. Maître Blaise B quoi. Na carte à Londres. Sam a coupé et ça l'a bien donc tout au bolinga Sam Katokolo. Tout bolinga Naomi Barcelone TV. En tout cas botika vraiment ti beaucoup de likambo. Et ça l'a vraiment bien. La joie isengo ozana kisasa na yebi ki ozanga obeta pe tour te otalande na yo. Et ça l'a vraiment bien. Et na bateau tout l'impo kasa mana on a minso eza pe na moi pasipo pour na bino bateau ba yaye pour boyoka ba kombo na minza pasipo akokate. Mais yo en tant que otala biso oyebi ke pire mutu na yo Sam Katoko. En tout cas ça la geste pour les cater ça la geste et ça l'a vraiment bien. Dodo pe ya rato tout soit vino rapidement. Dodo poussana muke. Donc tout Sam dans zongela yo. Dodo yaka na kit tano awa. Ça nous garder na yo voilà ça et tout soit Dodo pe rapidement. Dodo, bonjour. Mes condoléances. Nabi que douleur ezali mais soko mata ma voix et ça la moi bien abato pour ba hôtel la biso et tu ebi moment où tout ça s'est passé et maman kufa qui ça m'a tout expliqué biso déjà et là on est comme là qui maman pour le maman atika biso mais yo peut attaquer moi si nabi ko ça qui na maman et nini ya malamu oyo retenaki pa maman. En fait, j'aurais déjà révélé par maman, ma souvenir n'a déjà vraiment révélé. Dans ce coronateur le bâti. Nabi qui douleur isali mais ça l'a été fort il y a beaucoup de monde battu hôtel à biso ba o ba ebi yo pe dodo et ils a pas su comme le biso maman aza moto ayibana ki na batu donc na batu ba hôtel so comprendre que oui maman ça qui vraiment malamu pe utile na biso. So boy ba moi travailler sur de l'eau mo ça ma bossa ne ko balem sur ko ko baksa yango ça la bien na batu ba hôtel à biso. Je sais pas, surtout que ce soit maman politique. Une femme forte, malgré qu'il ait décidé autrement. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix, mais à la qui sauter, c'est qui fait mal. Chaque fois que le bata bouille, il comment la hier, il y a comment. Il y a des bébés qui sont rejetés. C'est pas le cas parce qu'il y a un moment où mais en tout cas, le vélo monté, nous devons pressentir qu'il y a un peu de le dîner. Ah, on a un message en l'air où la tigre libino. Il faut aider. Tant que ça m'a un problème, il faut venir en aide. Parce qu'à l'actif, il faut vraiment beaucoup. Donc, ici, quand maman, je t'aime beaucoup. Merci. Parce que à Tikibisu, on a le monde. C'était une mère quelque chose de temps pour n'a qui prête à faire tout. Le décideur a décidé on peut rien. Mais ce nom on a quand même à souvenir des yeux à mal. Moment où qui a su comme. Surtout je me suis dit na wasa émission na Sam je crois boui on a besoin de coller serré na maman d'aller coller serré parce que quand après matin après papa sa maman zonate il y a un grand frère de zonate donc gars qui n'a eu to bimini a peu toqué matin je te prie ça veille que c'est vite à Tikina ande ko bo comprendre dodo ana douleur makasi surtout et basa qui peut coller serré vraiment la maman mais éviter chalina musika bo sola aza mati
Vraiment, parce que si on a les lignes d'un bon moment, on n'a pas biso, on a quoi apaiser là quand même. Par rapport à l'écoute, on a tout dit, bah résultat pour toi. Là, on va dire fois qu'il cop, c'est un peu ça. Nous avons reçu à consoler. Voilà, et la bande de couteaux au bolinga rapide dodo et makambuseye nyonso za na posa ya komela dodo ya soutenir dodo ya encourager dodo repisa numéro no plus rapidement on va tout voir hôtel yo numéro 097 en plus 243 plus 243 97 23 28 091 plus 243 97 23 28 091. Donc voilà numéro à dodo yango a apesi na batu tout beaucoup ekoluka ko rejoindre ye pour rejoindre ye rapidement vraiment et aide na bino ça vraiment bien et toujours déjà programmement donc vendredi to eto lundi puis samedi ko to ke na morgue 50e pour to kunda to ekotika maman na dernière les mères. Merci de le courage c'est ça isa makambo yaka donc Nzambe yemta pesaki maman yepi mta décider azwa maman donc ou tout au sala toro belela wapi wapi toro kanga bandoki mais soki Nzambe alobaki maman okufate alima kufa pété donc liwa ya maman et même séparation na binoté na vie et ma séparation te na bota donc merci beaucoup de l'outil na bisoyo pe manayo donc merci sanangana na sam rapidement voilà sam tondiri toki na biso na suka déjà et liloba na yo ya suka na bandeko tu ba hotel la biso liloba na nga ya suka eza que vie enseigner encore les somo ya sika oyo depuis na potama nanu na mona te nazosenga kaka le bon Dieu akompature na biso Nzambe apesa biso makasi wana ya kosurmonter moment oyo liwo eza nzela ya motu nyonso mais kokabona na être cher ça fait vraiment mal. Je crois que la main matango na lati na lata ngo fina nga mobile à chaque fois na yo kata sango mère amutu moko dai on se rappeler maman la mère na mais maman ici causa moi je te fais une promesse dans sa fierté na yo le ko mwana malheureusement ozala te jour en mais dans sa fierté na yo pour le fierté moi epoka je crois que dans ça t'es fort et ça fait quand émission non parce que dans le bien on émission na yo ouais puis sa maman qui était là na salle là soza au pema voilà bande kotoke na biso na suka beaucoup comprendre ça mana douleur makasi vraiment vraiment na douleur ana douleur donc photo to pe mise po douleur ezambo makasi na rose ouais vraiment nazo senga pe na bandeko loba na bandeko surtout na moni yango moni ozovanda yo moko ondiro ozoza trop pensive oya ko rendre motu visite na moment oyo eza vraiment important oya ko na olinga surtout visite ya bato ba réconforter nga moni nde tovanda tozosolo ya moto oseka so moto atikali ye moko abandi mama okanisa présence ya bato eza important makasi na mbona c'est ça donc visite ya bacomédien mpe des choses yango merci Bobo Manuka, Mike la Duchesse, Mamisa Chama, Naomi Barcelone Koto et déjà c'est ça. Naba O Bazo Benganga à chaque moment, Sami Lumbaya Bazoya vraiment Bazoya comédie Bazoya chaque pourquoi tous autres voilà donc félicitations pour les comédiens en tout cas to yaka yaka to bengaka to longola mwana mai moi ba stress et ça là vraiment bien. Et merci na bandeko tout bozaki wana pona Olanda biso émission ya passe auto sali na sampo lelo tozaki vraiment na titi ya passe pe ya mawa lelo ya maramba sekati de vous remarquer moi passe mo eza entre nga na sam donc kofia za maman ou beaucoup libiso donc photo pesa yi bonheur na vraiment ya suka to sala kubashite merci beaucoup na bébé Chico maneke à Château Rouge
nayebi ki ozanga mpe kosala geste te ti samedi awa matanga ebima ozanga kosala geste te pa sambe ekosala vraiment bien bébé Chico et puis na kobosana mpe te na Yannick Makia de multimillionnaire Njiloa yo mpo ozanga kopesa te mpo bosala yango déjà et j'imagine toi le père des jumeaux nayebi ki ekozanga mpe te et maître Blaise Bekwa nayebi ki ekozanga mpe te et puis na kobosana mpe te na vous êtes tellement ébélé, Fondation La Joie, Maya Isengo La Joie, merci bon séjour na Kisasa. Dorcas Singemi depuis les États-Unis, vous allez soutenir te. Nabi que vous vraiment maboko, et ça là vraiment bande ko tout au bon pour ça ba dédicace numéro ya wana et boya to sola ba partenaire pour continuer toujours ko baksama. Et ça là vraiment biso bien, merci beaucoup Kumalo na prise de vie. Merci beaucoup na ingénieur Mbunga na montage, merci beaucoup. Encore une fois, Momos RK Mouchanga, merci. Merci. Voilà, RK Mouchanga. Merci. Et Nebik RK Otikape Samte, Nebik Rosala Nango, et mes condoléances encore et toujours na famille biologique. Na Naomi Barcelone, mes condoléances na yo pour famille Angoyo. Donc, on dirait Pasteur Enoch, mes condoléances yo. Pour le jour où on a eu des gens qui bâti, tout le monde en a vu prochaine. Barcelone TV, vas-y. Papa, papa, maman, et tu donnes pas professeur.